Népotisme. C'est-à-dire que bati on a esika et communauté lokola eloko ya famille na yo. Ezali susu ya l'état et comme ya yo okamati mboka mobimba ya famille o tipene na yo obosani de tozali na unité. Kabila na yo batumi balé. D'accord. Bakomi misato, vous êtes dedans. Je suis fatigué. Na lobby, na lembi. Nazali kotanga kuna au Zaïre, plus rien ne sera comme avant. Ezali slogan tête. Et qu'à la décision à partir de janvier, je laisse les gens travailler librement, remettre de l'ordre dans la maison. Teni koloba ndenge na lobiawa ba côté lio. Obimisi cabinet na mobimba, obimisi tout ça. Ozali moto ya région boy balé kami balete. Mi balé, d'accord. Balé ki mi balé, c'est du tribalisme dehors. Directeur Nimi. Outina ba Zaïre, mazali intellectuel zaïrois. Ça ne m'a pas dérangé. Doyen, il y a faculté à droit, il y a université à Kinshasa. Kasaï oriental, Moluba. Nati na simanae, téléphone et bandaki. Oti Moluba, ngabi oui. Nye. Nalobaki bomba mabe. Obe na zongi na ndako téléphone. Oebite ye, doyen en faculté à droit, na abeo yazalaka na campus ou yazali aumônier kumbone soko mbika soko nani. Bazalaka bato ya UDPS. Ngalobikel UDPS. Ça n'existe pas chez moi. Abibe okondima ngabime soko nye moto azali koloba na ngai na lopoto natali montre ezalaki soko 8h moins combien ngabi si le UDPS dans moins de 3 heures il sera exorcisé.